à Paris. Titi a un mariage à 2 000 euros, on a un mariage à 32 000 euros. Titi a un mariage na Champs-Élysées, batu bayebi. Na métro ni comme on ni ligne 6, école militaire. Na un mariage na école militaire na métro Cambronne. Bana Paris nyo so bayebi ba vi na nike Titi yo speaking nga nini. Yo vando ba do chrétien na zolo ke no sesa. O mona boti na ngasuna ke o sesa elongi na kuno kwa japonaise. Titi monika elongi ndo moni bo basala ngoti na problème no te. Mais so no loba na yo Titi parce que yo muto ozaki ko benga Chantal. Chantal asa mama mutu te. Chantal alia masoko mutu te. Chantal balia ke masoko te bolia mwasa bongo ndeni manzaka salite manzaka mundu kwa mutu tusa bilanga. Chantal ozana goûter. Moi c'est la na goût faut na tendresse. Faut la moi douceur na mbetu. Ozana maman babilo mo betira mibali. Moi c'est faut na ba jar mo boye. Sipo Chantal wana ngoti kibo moi si wana ngoti. Kibo moi si wana ngoti Chantal ofinga ngana nini Chantal. Amuto esalisa mabele seke mabele novo meza ki ya olala. Oh, Chantal asesi mabele na kombeli bana Chantal nga yango yo. Ndo bido wana bana 18 ans. Ngana ndimi mwana nga 18 ans mais Chantal mwana nga na 18 ans te. Moi j'accepte. Ngana bana na mwana nga 14 ans mwana nga 18 ans te j'accepte. Na bomba ngoti c'est un grand garçon na mito otanga okinde. Septembre de classe e bana na tindi internat. Na boya vana ndako vanda awa te aki internat. Chantal mwana nga utiki na tanga na ekole na ba mindela ebo sala makambo nyonso ba montage tout ya yo mwana ebo komate lokwa yo mama mwana bota miawa. Chantal ofingela nga mwana ndeni ke biso ba mama mikolo. Moi j'accepte. Mon enfant, mon fils, il est là. 14 ans, bébé Nicolas. Au Boga. Mon botaki miso maman, miso ba chinoise. Miso ba chinoise, miso elala. Oh, miso elala lokwa mama na ye, kwaza mwindu. Sko ona bote ya mundele, abima mundibu. Chantal nga na bota mundibu, nga na bota mwana métisse, nga na bota vrai mundibu. Chantal ofinga nga na nini? Na dégage ane na zabwe déjà so na mobile wa boya tipo libelo tonga otala ngo on dirait bota na ngote libumunduta te Chantal ofinga Laetitia za libumunduta Chantal yo libume beba ofinga Laetitia mais yo libume beba Chantal libume beba chacha dokolo yo yebi Chantal libume beba lulu no esa bino Chantal libume beba ofinga Laetitia bo Chantal atombola libumune et là ça âge à Chantal sikonga na olansa libumu na ngane ni sans doute libele sans doute libela musuni Chantali libele telema chacha doko libele telema kambo maboye mabele ko ya biso te sko chacha nga mwana nga liboso na melise ina ne 3 mois amelaka libele na pesa ke ka libele mama nga olela mwana nga mabele beba yo na linge mwana nga mingbo mwana na ebi na ngati na omelisa mwana ka libele ina ne 3 mois Chantal libele na nga libele ko ya ngati sko tu te rends compte que 14 ans passés tu te rends compte 14 ans passés Chantal libelo et Melissa mwana. Allez, le scoop va nous expliquer nga libela musuni bo libela kitoko makasi bo hôtel mutuku to yemo to obi maintenant on dit na olia o ko fe ba la buka buka malala o fi ba muka boy. Te chacha faut expliquer sero yo. Sero benga biso ba mikolo po do zuba mbongo ba nike Charlène. Ngalo do zumbongo ba nike chacha. Oh, baser na biso bayiba paola bakika baigeti bakika babashima bre bazali bayiba edi momati bayebi ke biso do mbongo ba mike Chantal yo lo bananga ninga na Angola kuti na kenda Brésil na matin na lemba avion ba Brésil mbale belé sko na lemba Brésil mbale belé Chantal sko na poto expliquer biso ni chercher na poto lembi avion chercher voyage ka Chantal bando ya poto non mata avion ki n'était Belgique na avion ni Suisse na avion ni simanda kuna ye ni simanda kuna kenda te ata talisi apamba de amata kutu na te na mema ki do kenda Suisse premier en Suisse to kenda ngam na mema kai to bosani yo mto mema kai ko oh Chantal otangi na nga lista mibali nga to tangi nga lista oyesa mbai na nga sale lokote e koti ebimi yemo kwa lubango aya koloba nini ya ebi place to biso nde rendez-vous na bino nde do okola rendez-vous na bino ya Neli Monduka kolala te lelo fo benge butu ayebiso vérité sinon lobi na tongo na oyebiso fermo boye te oloba te complexe balobwaki baningi bavi na baser na nga bolinga do beba na meto bebani te po eza complexe Chantal oba biso ba complexe par rapport à quoi mbongo to simbango
nyonso na vie Charlène donc va dire ayo mon mariage na ngai titi tu bola côté à makelele te titi na sala mariage à 32 000 euros kose la nga makelele te titi osala mariage bokendaka yo na mobile no na mairie nga na sala pa mariage tout Paris na pesa invité moko 45 euros kolia entrée dessert plat 45 euros titi nasomba gâteau à cherche yo yebi na sesa gâteau na nga na Champs-Élysées olia macaron olia vraiment gâteau bike on olia gâteau c'est un vrai gâteau mais nasala nga na mwasa mundele nga na ndako na nga na koza na gravité fo chacha dokolo na Chantal bona mais Chantal akoka compétition ndako chacha te biso na basa mindele na ndako na sudo na ba livre so ye na ndako na biso okuta makambo ezebele okuta ta mususu moko mona ke mwasa mundele boye mo ba livre ba nini siko basela compétition ndako et pas chacha okoka te ozofinga Leticia na ndako canon Manuela kitoko na ndako lekio Chantal oza na ndako ovanda na ndako studio kiti ovanda nango na canapé oyebi place euta siko ovanda oloba banani obanda ofinga nani oyo banda espinga na mwasa mundele nga ndako nanga fo livre nga ndako nanga fo makambo mponga na mwasa mundele nga bongo nga batangi nga basaisanga bongo mwasa nga na bala juif nga na bala yuda nga ndako nanga eza mo bagenre nango ndenge mindele siko yo lingo okomisanga ndeni na ndenge na yo congolais yo mona okomi bongo te Chantal aza bongo okwa wapi de vi yango akangama na mutu aza na ye wana po arate vi akekota libala na ndako ya studio aexplike na libala yo wana libala na préféré na vanda keneke kota libala bakomanda nga lamba yo so libala bakomanda olamba libala bakomanda olianga masoko libala baoliesa munoko komi ololeme komi ode asola nie chaque jour ozoliaka masoko mobali chaque jour ozotia mobali misapi na masoko alo explique nga libala Chantal nga balianga manzaka ya makolo je te répète encore baliaka nga manzaka makolo babanzomata oh Lulu oni feeling tunanga nini Chantal ofinga biso ka peut-être pona bapese bêtise na munoko mais nga na oloba na Chantal nga na oswa na Chantal na uganga te non yele sute video ya 3 minutes 5 na baganga non Chantal na yelo tranquillité babi moni pa nzambe sali faut tranquillité Charlène chacha dokolelo so doando gazi Chantal faut de memele tranquillité ye to memele sersi ye faut sersi biso o ya mama ya tata te omoni mutu azofinga ndeti nga na finga babétise bomona na leka na seskiza parce que na mwa ndako eya ndenge na nga te tobimi nde na ndenge Chimène zoba chacha dokolo yebisa ye R2M consultant biro grand frère nanga R2M consultant Chimène ki okuluka ta ki musala oki osala ki secrétariat kuna pa grand frère nanga o comprendre kene na Noisy les grands hein ok obeti betaka na internet R2M consultant o mon entreprise ya nanga Nicolas Mayeye au mon entreprise au comprendre que moi na vraiment na poto anani vraiment na poto ko ba BBC nzo ba maman batike ba héritage je répète encore BBC nzo ba maman batike ba héritage shimana ozofungola munoko wana munene kwani monganza ofungola munoko ozofungola po ofungola bimbo ozo ba mama bino ba soli na poto Chimène Chantal ofinga Charlène Turquie Charlène a voyagé, Charlène a sombe lamba, atika pe lamba pe ya qualité. Yango wana zofinga zo. Bani, to bon sanitaire, José Nazali ba télé réalité zo zonga, ba vidéo na biso zo zonga, bo mona doza la nga do beta. Swilling il a déjà toujours branché toujours mi José Mupandi, mi José la reine Mupandi. Mi José la reine. Hôtel bo Leticia Manuela Kitoko. Ali bobeti boya dani tunami ndeni bwakela clé bo wa César ngati ba vidéo ekotamba moko. Donc bon mandozo biso partout ba télé réalité zo zonga tozongi na makamu na biso po do la saba on peke ona o ekokanité donc botika ba makele na bino ba merde mami j'ai la bouche mtu bana opekse mais na mintu mama opekse susu ezate donc on est là to kuma na ba rando to kina ba rando to kina Chantal na rando soka ko ki rando ta ko mina ko beta bana na monganza swilling mbisi wana monganza zelo mabe soteli monganza shisha doko soteli monganza lo munoko mabe lo mabe elonga Chantal eza lokwa monganza Chantal ti ofungola mbanga po lobi boka musingai ngana kama Chantal si Chantal ofinga biso lobi pa fingi biso Chantal obi combien de fonga na chercher do swana
Yo bi relation to ça mokola zobo ay ma ele te makamno te makamama mingi muta repose en paix que son âme repose en paix le le dit opanzinga makila mutema pam pam. On ko sali ba cinéma mami tala niveau ba cinéma que ça la lisusu. C'est un mot beau que finga. Oh, différence, il y en a toujours. Il y en a toujours la différence. Chantal au bateka ba no finga batu. Chantal au finga batu mtazalo kwa vulgaire. Asa kwa vulgaire, asa vulgaire. Chantal ko tale boye. Même na restaurant. Boli misanga biso na ngola dondo ke mo ba restaurant ba classe ya minene mingi. To beta neti mo ba ville ba restaurant minene. Parce que ba restaurant neti ndeti na opesa exemple bon Alvalade bana ngola ba bi Alvalade hôtel Alvalade na restaurant na si réception mati okuta omoni restaurant kitoko na mpanzi likolo mais ezaki soko koti soko lati mabe so ba moni o kaka babi madame toi tu mérites pas rester ici na porte déjà ba biso ko mériter te ezande mona Chantal déjà ko moni boze ba place muso même na ba Champs-Élysées Chantal okota te on mérité te Chantal déjà so bomoni na pesika exemple à Kier Samba so à Kier Samba to bomoni bo to boye bisi mais il faut que toi faut que na balabala yo place mise en kata to kota neni liboma mte boma polo mobali ya Didasi oyondo zo mbuta likaso ayemba mwasi na linga véritable ndumba molaso alangwa likaya e pesa shasha likaso ayemba olangwa likaya soki alobi ni alobi na finga alobi ko finga ngati tala ye kuna omoni mtemo mbuta likaso ayemba ba l'époque wana mbuta likaso mwasi na linga véritable ndumba molaso alangwa likaya yo véritable ndumba molaso alangwa likaya shege likaya ngane moni ombo na clair lunaire eye avant ya sa vidéo sa noir ko sa vidéo te sa noir chimene na lekio na beauté na lekio na kano chimene to linganga yebisanga tentire beba et puis obota mafuta zo pakola wa tentire zonga ya kai ser okofuta kaka na mafuta wana ozopakola wana ya ngai po tentire ezonga osombeli produit po adefrise suki na ndambu Charlène produit osombi produit kosombele na ntaka mwasi otobota normal soki oboti ya basala ndeni okangi mo basuki mo bekozwa ata 2 mois soki orécupéré bo mwasi ya 2 mois obimi obengi coiffeuse neti ntango na bota ya lukasi na bengi ya mocoiffeuse ayaki na ndako asalinga suki sikoyo yo ozwi nano obi shasha elanga produit yo moko ozwi maboko wana ozwi produit obeti pate otie odefrise mama oleki mpe ofingi Chantal ofingi bato soni shasha dokolo nga nayebi te mponga na koyeba novanda na bazosabole me nabeti baverité te mpo baprise eza baprise na bombi nga na obeta baprise na nga te ye azokanisa oyebi azozwa siko mabe nyonso olete biso azokanisa neti biso toya te toloba mama internet eza eyo te Chantal tala mwasi aodégage beauté boye Chantal mwasi azemi tala pota odégage yo siko na zemi tala ndongo bomba na elonge ebebi lokwaso enini masumu ya ofinga bato babétise masumu ya ofinga bato babétise enji mama masumu ya ofinga bato babétise bato boolanda biso Chantal amuta liboma nga na obange te Chantal so aleki afingi biso doloba na ye dolekana Chantal doana makambo na ye ebele ya obeta ye ebele tobeta ye ba ex baza ebele Chantal so tosali liste ba ex yo olobi yo Charlène eza 12 mais yo moko oyebi so doba nzotanga ya yo edébordé oh Chantal ya 12 atanga aya na bakombo alukuta te aya na bakombo na oyo apesanga soki de apesanga mobali na vie jamais apesanga mobali na vie te Chantal omoni nde nakezwa charge na shamba mwananga lakisa na shamba mwana lakisa shamba mwana elike makasi tunanga nini Chantal ana place te Chantal na minute balalaki na studio baolala mwana baolala Chantal pembeni mwana pembeni mwana Chantal okandi baosiba Chantal mwana Chantal ayebi donc mwana Chantal ayebi câlin te mwana Chantal ayebi na babisu na bitu na butu na bala mama na bala libala studio wapi libala obala kote libala ya culunaire libala nano ke obala mobali moboye bango mbale baza mpona sexe
jour sexe ezalaka te bawando balaka bitumba bango balingi mpe bango mibale basa na ena kofanda libala te so boza na tembe botika basala makambo bosala baa na ena te lokumu ya mwasi sekaselo pete